Alléluia. Radio Télévision Lisolo. Yabino DSV. Diana Sulufutu de Voperdate. Kalibonde la mwana solela. Merci Nabande Konyoso. Vous êtes Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo na Pesibino Mbote. Esika bozali kimia yankolo. Yango yeba kofulu samakati ya mabota mabino. Bino oyo bozali na kati na mboka ya Afrika. Esika oyo bozali. Nzambe ayeba kozwa soin na bino. Ba oyo bazali na kati na mikili na mpoto to na ba pays ya ba asiatique to na Amerika. Nzambe ayeba kozwa soin na bino mpe ba oyo bazali na Australie. Nzambe ayeba ko prendre bino soin. Pambate kimia ezala kati na mabota mabino. Misala mabino ezala malamu. Santé ezala toujours kitoko. Nakumisi nzambe wana zali malamu azali pe bolingo. Pambate na bolingo na ye. Aye lisusu kokutsa biso mokolo malelo na kati na radio lisolo. Mpo toya kopasola mpoke. Toya kosolola na bino. Mbote lisusu na papa nanga Eli Yoko. Kuna na kati na mboka na Etats-Unis. Nzambe azala na yo pe na libota na yo. Ozala kana biso tango nyonso tu. Mbote pe na bandeko nyonso tu ba auditeur pe ba auditrice. Bali soloa pe bali soloise. Ba DSV na ba DSVine. Nyonso tu oyo bozali ba meilleur auditeur, meilleure auditrice ya radio télévision lisolo. Nzambe amona na malamu esika bino bozali. Pamba tetolo baka kaka to banda na yo nzambe nanga ye. Dosukisa na yo nzambe malamwe. Yo batali biso nzambe malamwe. Yo pesi biso mpema ya bomoye. Tovana na yo nzambe nanga yo. Tosukisa na yo. Ya solo bandeko to bandaka na nkolo ezali na makasi na biso te. Mongongo oyo to gangaka oyo ezali nkolo nde mutapesaka biso yango. Soki ozali na mongongo ya kitoko, bato bazali ko sepela na yo, bato bazali ko landa yo, ezali teke yo leki bango. Me biso ndenge toyaka na kati na radio lisolo, toyaka pe ko apprendre. Bandeko oyo bolandaka radio lisolo, nakumisaka bino pamba te bozali mayele mingi koleka nga. Oyo nga na lobaka, epai na bino tango mususu ezali ebele. Mais nakomi kitisa na bino, botalaka ba diplôme na bino te, botalaka ba niveau ya betide na bino te, mais botiaka litoi na bino na kati na radio lisolo. Tika tolanda mutu wana nini akoki koloba. Mususu akoki sepelisa bino, mususu pe akoki sepelisa bino te, mais na yaka ngai pe ko yekola. Alors bino batu oyo bozali kolanda biso, nalingaka bino tellement ya trop. Nalula bino, nalingaka bino danze. Batu nyonso bolandaka radio lisolo na lela bino na ndenge kosakana te. Po bino, bosalaka vraiment que non. Radio lisolo, yoka na bakote mususu. Na bolingo na bino pe bokabolaka ba master. Zwa, landa radio lisolo. Biso kunande, ezalaka mwa bien. Yango, nalingaka bino mingi. Lelo bandeko tokoloba nini? Lelo bandeko na ngai ezali likambu o tokopasola mpoke. Bino nyonso tu boyebi yango. Engindi na yango. Bino nyonso boyebi yango. Oh, mais desi vozoloba bien te. Engindi na yango. Bino nyonso boyebi yango. Ezali susu likambu ya kobomba te. Engindi na yango. Bino nyonso boyebi yango. Toko bomba te. Bino nyonso bandeko bakotuna medesi va lobike. Ezali kamba ko bomba te. Biso nyonso toyebi engindi. Nini yango engindi? Bino pe boyebi yango. Ngape naza kotuna bino nini yango engindi?
bandeko eloko oyo tokoloba ngai nazako talisa bana na Nzambe pe basali na Nzambe. Biso bafricain tolingaka mingi miracle, tolingaka mingi prophétie oyo tobengi nzondo. Mosakoli wana pasteur wana kutu ye asakolaka te. Pasteur wana ta prophétie rien. Mosala Nzambe na ye kuta kweisaka ta batu te. Nzambe asalaka na pasteur boye. Ba Congolais bele bakoma koloba, akoma kosambela. Oh, Nzambe ya kingani, Nzambe ya kingani sala pona ngai nazala. Nzambe ya kingani. Oh, nala yebisi bino kingani wana sambela ka Nzambe ya solo. Oyo bino bokobele la Nzambe na ya sala yozala. Nani yebisi yo? Eske Nzambe akonvaincre yo o sambela Nzambe ya kingani aloba po yozala? Wana ezali lisusu motuna otokotuna bino. Nini tokoloba? Communauté na biso congolaise batu bakabwani ata kutumbisi ebotaka bana ebele, maki ebele pe bana ebele. Mais tomonaka mbisi okomona aza kotambola na bana na ata bazali 1000 bana bazolanda mama. Bapanzani ebele bele. Mais oya biso ba Congolais kaka mutu moko aboti mais bopanzani. Eloko nini lelo esengeli toloba likambu ya nzondo. Basali na Nzambe bayebi ebomi mabala etie ba trouble na ba famille e kaboli biso na kasi na société na batu oyo bino bokumisaka oyo bo lobaka. Bandeko nalingi bino bana na Nzambe pe bandeko bozali kolanda lelo bomeka kosala mwa commentaire. Nasengi na bino bomeka kosala mwa commentaire na likambu oyo ya escroquerie ya Denis Lezi oyo azali soi-disant père spirituel ya Hippolyte Kanambe. Bandeko Natali Bwenalobi makamboyo. Bandeko omoni nazo zanga na commentaire kosala. Nazo zanga na commentaire kosala na makambo ya Denis Lezi. Oya zalaki grand collabo. Oya zalaki tolobi grand collabo. Alobi azali père spirituel ya Hippolyte Kanambe. Azali ko accepter ndenge bazali ko violer bandeko na biso na kati na Kivu. Yazali père spirituel ya Hippolyte Kanambe. Ndenge bazali ko yiba ba or ba mine biloko nyoso tu. Ye azali père spirituel ya Hippolyte Kanambe. Ye azako tinda ye salaboye na ebite oyo zaka ba développement na ngai bandeko chef père spirituel na ye ya Hippolyte Kanambe azotinda ye salaboye père spirituel nakine nzala na Kivu ko viole bamine ezali ko kende mboka bazali ko teka ye père spirituel. Bandeko bolanda ye apesa pe ba prophétie na ye alobaki non apesa ba nzondo na ye alobaki ke Hippolyte Kanambe na nzondo na ye bino moko boyebi ye mutu akoganye. Mpe tango mapona mimalekani Hippolyte Kanambe ayibi election yalobi te Hippolyte Kanambe yende alongi pambate nzondo na ye ekokisami yazali vraiment homme de Dieu. Alors bandeko ndenge bateyaka batu na kati na église kofinga mokonzi ya mboka te kosala boye te balalisi peuple congolaise pongi ya kosakana te oyo tobengi pungi ya babebe ya mobimba. Bato balali o mosakoli
combien plus fort que Denis Lessi a lancé biso défi na kati ya ba RTNC grand collabo ezala makambo ba combattant ezala makambo Hippolyte Kanambe a lancé biso ba défi na comprendre te mbongo ya Hippolyte Kanambe zo sila batu bozo kumisa na bino mutu me mbongo ya Hippolyte Kanambe eza ko sila batu mbongo yango ezo sila donc bokumisi na bino ye bopesali bino ye ba faux prophétie mais mbongo oyo apesi bino eza ba miette ezo sila na yango lokola mbongo wana ebandaki na ba musicien apesi ba musicien mbongo bayembeli ye mbongo esili ba musicien babandi kolela tokobeta na poto ndenge nini mbongo bapesaki biso esili bato théâtre pe bazolela balobi oh mais ndenge nini mbongo bapesaki biso tosombi babiloko tole esili donc bapesa biso kaka mpona mbala moko mais ba DVD na biso ezali kotekama te a baza kolela bapoliticien pe oh biso tokumisaki Hippolyte Kanambe mais apesaki biso kaka na ntango wana mais sikoyo azopesa lisusu te moye pe to ya poto vraiment que non ezali te bakomi kokima alors bapaster pe oyo basoutenaki Hippolyte Kanambe chef de l'état ndenge bango moko babengaka ye apesaka ne bango mbongo te Hippolyte Kanambe azali kosala oyo aye mbongo elongo na Zoe Kabila mpe na Jeannette Kanambe bazali kosala mbongo na bango mpona kotonga Tanzanie pe Kigali epai ya bakongolais oyo bakumisaka bapesaka bango eloko te alors bandeko oyo nyonso tu babandaki kosepela bapaster bamusicien bato ya théâtre tout le monde oyo babandaki kosala atalaku devant Hippolyte Kanambe bango nyonso tu mbongo esili bango alors ezali pasi na batu oyo bazali condamné lokola Denis Lessi oyo azali très collabo ata bino moko batu oboyebi na kati na Biblia oh ya donc soki totali na Deutéronome 17 à 14 16 ce sont des pasteurs de Satan. Ils ont mis leur accord à ce qui se passe au Congo. Moni ba serviteur à Satan, ba serviteur à Satan ezali lokola ba oyo wana batie ba pasteur wana Deutéronome elobi boye wana ngai te na Deutéronome elobi Deutéronome 17 14 à 16. Ce sont des pasteurs de Satan. Quand ils ont mis leur accord à ce qui passe au Congo, bango batiaki bakor na bango na oyo nyonso tu ezali koleka na kati ya Congo balobi M23 tokende kosolola na bango Hippolyte Kanambe azali kosala malamu accord ya Addis Abeba Hippolyte Kanambe azali kosala malamu bango nyonso tu pillage oyo tozali ko ba viol pillage bango bazali kosepela baminere na biso ezali kokende bamassacre bango bazali kosepela bapaster balikanisation ya Congo bazali kosepela bango nyonso tous bapaster wana ce sont des fanatiques de Hippolyte Kanambe parce que bango tout bazalaki d'accord avec l'occupation bango nyonso tu bazalaki pona ba malaria ba congolais et problème na bango ezalaki kaka batondisa mosolo kati na bango bazala na mituka ya malamu bazala na bandako ya malamu bana na bango batanga kitoko babanda ko changer bilamba na kobanda tongo tipo ko ba changer 14 fois bilamba ba lia malamu bango wanande bazalaki o ezalaki problème na bango mais ezalaki occupé bango ba congolais te ils étaient dans l'église pour na kopesa ba message à lokuta ba faux prophétie
soit disant que Dieu, hein, Nzambe mutalobeli bango, que Hippolyte Kanambe, yende akobima, président, bazali ko luka, bango bazali ko luka appel, ya évangile, oye bango bazali ko benga, évaluation na bango bandeko, ba memi Bible na lolenge na bango, bakomi corrompi, batu oyo bazali koluka, bazali koluka prospérité, bazali koluka bénédiction, en faisant que bamona bango ke non batu oyo bazali batu lipamboli, esika oyo balobaka ke oyo bazali koloba ke ministre de Dieu, bango moko babengami ba ministre de Dieu, ezali ngai te ministre de Dieu, mais bazali ba ministre à l'occupation intérieure oyo ya kati ya mboka ya Congo, oyo bamoni ke président na bango Hippolyte Kanambe ye azali malamu. Ba faux pasteur oyo tozali koloba, les faux pasteurs tous subiront la même sort. Tous les pasteurs oyo bazali ba faux pasteurs, ba vrai bazali, hein, ba vrai bazali, mais tous les faux pasteurs, tous subiront les mêmes sorts. Donc, binonyo surtout, beaucoup subir kaka les mêmes sorts. Beaucoup zala toujours renverser hautement na trahison. Bino batu oyo bozali kosala ndenge wana ba pasteur. Ezali na ba nombre ya escrocs oyo tozali kobenga tous les ba escrocs. Bino bako boyebi na kati na Congo, bazali ebelenga na kotanga bakombo na bango te. Bino moko soki tolobi totanga bakombo na bango awa bazali ebele. Oyo kaka bakombo moko ya minene. Soki tolobi Basoni Kafuta, Bakiziamina, Bakakenza, Mutombo Kalombo, Mama Olangi, Patrice Ngoyi Musoko, Lor Mbongo, Pascal Mukuna, Pole Mwa, bazali ebele. Otozali koloba, tous ceux qui font s'enrichir, batunyo balingi ko s'enrichir sur les dos du pauvre chrétien congolais. Bango nyonso tu bako sibir oyo Nzambe ako monisa bango na kati na mpwasa. Oyo tomoni bango nde baye na kati na envoûtement na kati na peuple congolais. Baye na envoûtement, soit disant que basal na Nzambe, ils ont amené l'envoûtement na kati ya milieu ba congolais. Yango tozali ko comprendre te pourquoi mutu ya congolais salaka lisusu malamu te. Pourquoi mutu ya congolais salaka lisusu malamu te? Congolais azana bolingo te, congolais azana makanisi mabe, congolais kaka oyo ezalaka ya mbindo ya molili oyo babengi zabolo ezali nde congolais. Oh, yango tolobi dernier numéro oyo tomoni histoire oyo eko se répéter lisusu. Nazali ko informer bino eko répéter lisusu. Donc na France, na Allemagne, partout masolo oyo eke se répéter. Bandeko bosali kolanda ngai. Likambu ya Denis Lesi andimi na ye baboma bandeko na ye pona mboka na ye kende pona ye moko azali auteur ya makambo wana. Bandeko soki natali na kati na bilili ndenge Denis Lesi alobaka, ye azali prophète ya monene mosali na Nzambe oyo azali la bouche autorité, ndenge bango balobaka la bouche autorité de Dieu. Bango nde Nzambe asololaka na bango, Nzambe ayebisaka bango. Mena lobi te ke Nzambe asololaka na batu te, Nzambe asololaka na ba oya ye. Ba oya ye wana bazalaka pe humble, batikala koloba te ke nga nasololaka na Nzambe. Ba oyo kaka Nzambe asololaka na bango te, bango nde mutu bayaka balobaka ke non, Dieu m'a parlé.
j'ai vu dans les visions. Dieu m'a dit. C'est toujours le même Kaka Likamboyaka. J'ai vu, Dieu m'a parlé, j'ai vu dans les visions. Oh, Bandeko, si réellement que, oh, bino bolobaka, bino bataba François bolobaka ke, bino moko bolobaka ke non, c'est que moi je suis en train de vous prêcher. C'est ça que Dieu m'a donné. Oh, Nzambe apesi yo prédication ezali yote. Mais bandeko, ce que ezali yote Nzambe apesi yo prédication, est-ce que prédication ya Nzambe apesi yo vision? Okoki kokoma ngo sur un bout de papier? Okoki kobanda kosala ba répétition na Bible? Parce que liloba na Nzambe eyaka tikotake, parce que Nzambe wana zali na nguya. Akolobisa yo sans osimba Bible. Akolobisa ye pamba te monoko pe maloba yende mutasala yango. Nzambe wana soki alobisi yo, akolobisa yo oyo ezali bouche, makambo nyonso ezali koloba oyo ya nkolo. Nzambe soki atindi yo eloko totali na kati na babibilia, loboko na ye toujours ezalaka. Bandeko na biso oyo ya bakongolais pe bakongolaise, lokola misala ekoma pasi, oh bandeko na ngai baye na kati na église kolelaka mbongo ya mabonza. Soko tali pasteur oyo abundaka mingi na kati na dime, azali oyo azali soifé d'argent. Nani muto ayebisaki yo? Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Est-ce que à l'hôtel ezali restaurant? Peut-être Moutousoka Ebisinga, celui qui travaille à la restaurant, mange à la restaurant, parce que dans la restauration, yozali kolamba, ozomona biloko to kolia. Dans l'hôtel, il n'y a que des lits. Matela, bakouette, biloko nyoso tuana. Okolia nini kuna. Bon, na ebite bino batamayele, bukoya ko ebisa biso. Donc celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui prêche dans une église doit automatiquement coller na kati na église. Mais tandis qu'en Europe, tout le monde travaille. Tout le monde azali na revenu. Si vous ne travaillez pas, mais la sociale qui va s'occuper de vous. Mais autres azali comme on a que non. Ba pasteur, ba ben na ya social, ba ben na ya bandeko. Il faut que pesa matatu zomi na matatu na pasteur mpambate. Pasteur sengeli ali akadimi na bino. Soka zali kolia dim. Wana Nzambe na likola zali ko sepela. Mafuta to miele kokwe na bino bandimi. Ndebo kozwa bénédiction. Mais natikala komona peuple moko azali trop naïf. Oyo tisiko ya lukaka musala te, mais il attend la bénédiction de Dieu dans une église devant un facteur. Ozo c'est la bénédiction ya Nzambe. Olingi ko sala te ofande lobi que non Seigneur ngai na ko sala te nazali ko c'est la bénédiction na yo e kitelanga na likolo ya mutu mpe etondisa basaki ya kolia na kati na ndaku. Na ebite Nzambe nini akobanda kopesa kaka batu kaka biloko batu bazelaka bénédiction na ye. Oh nako luka musala te parce que Dieu va me donner un bon boulot. Nako bala te Nzambe il faut pesa nga mwasi ya kitoko. Est-ce que Nzambe akokita na likolo ayebisa yo ke mwasi? Voilà yango moni banzondo na kati na l'église ba prophétie et comme que allez sœur. En tout cas, Nzambe alakisinga yonde ozali mopanzi ya mopanzi na ngai. Boni ba mabala boni basena Nzambe balobake ozali mopanzi ya mopanzi na ngai. Meto mona ba mabala wana tu toboka ba pasteur pe babala. Bandeko obo zali kolanda biso ngai nazali na pasi mingi ya kotala peuple na ngai, peuple congolaise. Oyo lelo jusqu'à présent bazali nanu na kati na molili.
boye na mikili na mpoto esika oyo mundela développement a développé ba makambo, mais jusqu'à présent congolais jusqu'à présent na qualité azali toujours na makambo ya muke azomona mundela za kolamuka na tonga azokende musala mundela zo tonga nzela na ye mundela zo sala boye mais ye azakozela bénédiction. Est-ce que mundele wana oyo azako sala yango balobi na motoki na yo nde kolia nzambe akopambola yo soki oluki. Mais bandeko na biso jusqu'à présent na kati na église surtout ndeko soka za na problème mabota akokoma mumbu ya pasteur akokoma mumbu ya pasteur kolala kabaveye kokendaka pamba pamba nzambe atindela ye mwana na kati na libumu na ye nzambe apesa ye mais yebi oli akende ko consulter ba médecin asala tangu mususu biloko mususu oyo nzambe à travers biloko wana kopesa ye. Mais non, toujours à l'église ngai pona bala il faut na kende na église. Combien de pasteurs, combien de bafilles oyo bazwani na ba fiancé mais ba fiancé ba meki bango te mais pasteur yemoko alongolaka kazaka alongolaka poso ya kwanga yemoko avant que fiancé a meka lisusu masolo. Jusqu'à présent bandeko belé secret ezali ya kobombana secret ezali ya kobombana bandeko kokamwa mbongo ya kabila ekomi kosila ba sali na nzambe ekomi kosila ba musicien ekomi kosila tout le monde. Escroquerie ya haut niveau. Ngai na kosenga vraiment na archevêque Coutinho Fernando lokola yo zali na prison ya makala ozali déjà doyen obeti ba 3 ans yango ba 4 ans yango yo Denis Lesi oyo bandaki kotia munoko na libanda azali père spirituel ya Hippolyte Kanambe tout ça oyo balobi azali toujours oyo alandaka esika mbongo ekendaka pona kokumisa Hippolyte Kanambe po azala na bagarde de corps po azala na influence alobaka kotatola sur Hippolyte Kanambe po apesa ye mbongo lokola Hippolyte Kanambe pe apesaka te akei kokweya na escroquerie. Alors Fernando Bishop Fernando Coutinho yo lokotaki na makala soki Denis Lesi ye en tout cas na kosenga na yo tika nano Bible à côté boyebi bien na makala yo kota na makala oyiba mbongo ya motu te pona Kongo na yo. Mais Denis Lesi akoti pona kimuyibi escroquerie akoti na yango na makala. Alors ngala kosenga na bino Gabriel Mokia esika bozali malgré na pasi on est toujours ensemble tozo soutenir bino esika ya koya na kati na prison azwa vraiment mama na blé na ye botika ye Burundi o tozo ko benga mutakalisation vraiment que bofandisa ye na libulu ya nye tono ya munene afanda apepa yango pamba te mutu wana kolabo wana atiaki munoko mingi melokola bakei na ikuna bakolabo balashe ye. Bandeko nanga bakongole bozwaka mayele kobanza teke mbongo soki bapesi yo 5,000 3,000 osepeli bakobanda kopesa yo chaque fois ezali habitude te yango monaka ke balobaka prenez-moi comment pécher mais ne faut pas donner à quelqu'un chaque fois du poisson. Alors mutu ya malamu oyo alingaka koyede baninga alakisaka bato ndenge ya koluka Hippolyte Kanambe akolakisa bino ndenge ya koyiba na Kongo te bango bazali koyiba mais ye apesi bino bozeli lobi bozwi lisusu te bozeli lobi kuna bozwi lisusu te. Alors bandeko soki bozeli lobi kuna bozwi lisusu te ekotinda bino na nini omeseni na mbongo zalaki na mbongo to meseni na mbongo tala ilfomo na ba amer o tozali komona muyibi ya Denis Lesi produit ya pakoli ne longi
lokola musicien ya Grand Saiko wawa oyo Shimita akati kwafu na ye wana oleli lisusu nini Etienne Tshisekedi alobaki tout le monde bokolela na munoko ya mboka wana bomoni deja Denis Lesi aleli na munoko ya mboka Ngoi Mulunda akolela tout le monde oyo bachaki teme na ya chichi bakolela na munoko ya mboka siko Denis Lesi aozolela na munoko ya mboka omoni balobi munoko ya mukolo ezali munoko ya nganga awa ozali kolela na munoko ya mboka benga mwana na yo oyo bino benga enfant spirituel bino yo zali tata ya molimo na ye benga mwana na yo yebisa eke no awa nga na escroquer na yibi ya kolongola nga omoni ndenge Hippolyte Kanambe alashe bino bozwa mayele bino basali na nzambe mususu oyo bozali koteya bandeko kobanga bozali koteya bandeko kotelema te mpo na Congo me bozali koteya bango mateya oyo ezali kobangisa bango oyo bakoki kotelema jamais barevandike badroit na bango me bozali koteya bango mateya oyo ya kolala pongi bolala pongi ya babebe nzambe akokitisa mani na likolo akokitisa bambise na bamapa bokolia metandike Kinshasa inondation bandako ezali kokende nzala ezali baklase ezali te mboka ezokende mabe na Kivu baza kokota lelo baza na Goma baza koteya bino toujours tiaka kelikia tandike munguna azokota tiaka kelikia bandeko nazo bomoni prédication o bazoteya ba Congolais bazoteya biso batu wana nyonso tu boko bima na mpwasa batu wana nyonso tu boko bima na mpwasa Hippolyte Kanambe azo suta naba otozali kobenga ba kolabo ya gouvernement wana apesa mbongo te yiba na ndenge na yo yazo yiba na ndenge na ye muta wa contrôler ya zate mais bino bozali ko yiba bino nde bazo contrôler bino pe baza okanga bino tala Denis Lesi na bana oya kulu na kutu ezalaka ndenge mususu mais Denis Lesi akomi lokola mutu basopeli ye maya malili loboko na monoko andimaki te influence oyo yazalaka nango Hippolyte Kanambe bakoki ko livrer bakoki ko sambwisa ye na makala kuna bandeko bozala na prison bozala bandeko na bino bazala na prison makala mbongo nyonso tu Denis Lesi azwa ya dimi ya bato akosala banzondo ya lokuta bandeko na makala bopesa ye blé bolakisa ye vraiment lokola za kolabo andimaki makile ya ba Congolais pe asiportaki mutu wana beti ye mosute kishondo alors bandeko na ngai na makala bosimba ye kitoko bosimba Denis Lesi kitoko ngala kosenga na bino bato ya makala esika bino bozali bolala ye na mataku kuna esika zali bonyokola ye a sentir vraiment que non abeta banzondo naza kosenga na bandeko ya makala botika ndeko wana te ava boboma ye bobeta ye vraiment ke mofekolo ye bobeta ye vraiment na ndenge ya kosakana te pamba te oyo ye alukaki azwi lokola kota bino na makala azali kolabo akozala protege te bokomisa ye nzelekete na bino bokomisa ye nzelekete na bino bandeko na ngai bana kuluna bakanga bino bandeko nyonso tu bakanga bino kuna boyebi ke bapimela bino nzelekete me batineli bino Denis Lesi oyo apakola ambi tina mutu babaga minene lokutala munoko soka azali koloba ali kolanse bapele awa na kati na diaspora mpona Hippolyte Kanambe bino kuna lokola azali mondele pembe wana akoma nzelekete na bino eza bongo te papa na biso Eli Yoko eza nde bongo bokomisa ye vraiment ke non ye akoma lokola mami bino bokoma lokola tatu ye akoma lokola Angel bino bokoma lokola tatu bokomisa ye lokola Josephine bino bokoma lokola tatu azwa musala na ye
ya kopepa libulu awese bofandisa ye bozwa ye wana komi femme na bino bobeta ye vraiment nyonso tu bo récupérer lokola witi na kati ya aleba mbongo adi mebele nenga zali wana aleba mbongo adi mebele bambongo mabonza a escroquer ya trop azana na mwa vitamine alors bo bambula ye kuna na kati na prison pamba te oyo ekomi kindoki bandeko bozali kolanda biso na masolo na biso ya mpoko malelo ngai natali makambo natali na bi bandeko mutu tu azana ndeko na ye na makala akotaki asalaki mabe te Denis Lesi azoya aye deja kuna mais là on est siko bosala aza kolabo ba kolabo ba lâcher ye naki muyibi na ye bango moko omoni bandeko la ba congolais oyo ba kolabo il faut me comprendre bango baza koyiba baza ko bimisa bango te bazali koteka ba or ba cuivre ba uranium biloko tu baso kipe bango te mutu eske bomoni bakangi zoe boye bisanga bakangi zoe biloko nini zoe aza koteka kuna bakangi ye rien bakangi Jeannette Kanambe te mais bakokanga bino kaka ba congolais parce que oya bango bazosala bakokanga bango te bango nde bayiba mais bino bomeke escroquerie te bakokanga bino po balakisa ke na bandeko na biso ba congolais ke non bango baza koyiba te bino nde batu boyibaka voilà yango Denis Lesi oya pakola ba diprozone na banini bana musku balobaka tercol oyo bapakola na kati na nelongi bandeko apakoli ba produit lokola ndundu na kopesa ba prophétie ya lukuta alors lela se retrouver na kimuyibi na ye nanye ye na makambo ya banzondu nani honga ikolo nzondu bino tu boyebi te pasteur oyo apesaka révélation te azali pasteur te nani ye nango oyo muyibi escroc oyo Denis Lesi muto ye na makambo il faut pasteur apesaka banzondo alobaka boye nzondo memi lokuta na tangu ya kala tobanaye kokende ba église toyokaki te ke tata na yo ndoki mama na yo ndoki mwana na yo ndoki bashege bazalaka te bata maboma bazalaka te mutu nyonso to azalaki na kati na lopango na bango ezala bozala mpiaka na bino jamais totikala komona mutu aza kolala na nzela mais banda ba église oyo bamiyibi ba Denis Lesi baya tokomi komona bato ebele bana mike ebele okotuna nini pasteur asakolaki ke ngai nazali na ndoki tala resita bashege na kati na Congo a cause ya ba pasteur oyo lokuta nalobi ba pasteur ya malamu bazali mais oyo lokuta nde baye kotondisela biso bashege na kati na église na kati na Congo na ba quartier nyonso tu bashege bazali a cause ya ba pasteur mwana mwasi ya kitoko ndoki mama boti yo akoyi mukolo ndoki papa boti yo ndoki oke musalo zwite papa na yo oke musalo zwite mama na yo batu tu bakomi ndoki confusion ekoti yango nazali ko interpeller bandeko na ngai o bozali na kati na prison bozwa mwasi na bino Denis Lesi oya pakola ba ambi ba diplozone na ye apakola yango na elongi ya tela lokola ba libanais bozwa ye apepa mbisi bofandise mana libula ngunzim akoma sheri na bino butu ya lelo to butu ya lobi oyo mukolo akoya kuna bobanda kosala ye likopa kopelezi kotelemaza bolakisa ye vraiment que non bino bosali bancien ya kati ya makala pamba te ye mutu abandaki koseka Kutino Fernando oyo akendaki kobundela mboka na ye oyo alobaki makambo moko ya malamu mpo na mboka Denis Lesi abandaki kofungola munoko na ye azali koganga na ba RTNC alors akende kofungola munoko na ye kuna toyoka ye
Nzambe ako confondre bango nyoso tu bato baza mitema mabe ya pasi ya Congo. Nzambe ako confondre bango. Nzambe ako confondre bango nyoso tu. Guerre oyo ako kangela biso bafo ba pasteur nyoso tu. Ako kangela biso bafo ba pasteur nyoso tu ya lokuta bako bima na mpwasa. Tolanda nanu mwa extrait oyo bandeko bozali kolanda biso. Pete fungoli li na biso bandeko. Tomeka kotia commentaire na makambu ya Denis Lesi. Oya escroquer ba mama bato bazali kokende koteka mapa. Azo bima 4 heures. Bako violer mama na nzela. Mena pasi kaka akeko zwa mapa po ale sabana na ye. Nasuka sanza il faut pesa dim. Mbongo ya mapa oyo ya carte azo pesa. Mama bato azo teka makala na ye. Mama bato azo teka bandunda na ye. Bokoyoke la ba mama bato ba pauvre femme mawate. Ba misusu bazali ba veuve. Bozoyoke la bango mawate. Mbongo la bango bozali kolia. Bozo somba ba produit. Bozo somba ba asepsoto ambi. Bozo pakola. To ba riko. Ba jaribu. Pobo telisa ba bilongi na bino. Aha. Nzambe akotika bino te azolanda moko na moko pe bokosila oya malamu bakotikala. Oya mabe kala te bokobima na mpwasa. Papa la biso kuna mayamba na reji. Venez, venez. Ok, venez. Ok, on place tout le couloir, pour le mot général, on va venir. Ok, au couloir. Ah, on y va directement. On y va directement. Bamiyibi nyonso bakosila na nzela ya Nzambe. Bamiyibi nyonso bako yoka toyoka bamiyibi. Police, ensemble avec les services de sécurité, ont l'honneur aujourd'hui de vous présenter un groupe à ville avec une particularité qui est celle des hautes personnalités en vue et en y mêlant certaines autorités de leur ordre. Vous avez devant vous un groupe constitué par voyez, monsieur l'étudiant qui se fait passer pour le frère du chef de l'État et d'ici moi, en fait, le lieutenant Kassongo Angoï, chauffeur de son État, 6 mois de la garde présidentielle. À leur actif, Excellence, des faits extrêmement graves. En effet, 3 séries de faits sont à mettre à leur actif. Du pasteur Denis Lesi. Et au travers cette qualité dont il allègue, il a contacté un important ancien membre du gouvernement passé, à qui il a fait miroiter qu'il était retenu pour faire partie de la nouvelle équipe gouvernementale. Et cela, la confidence, pour qu'il puisse accéder à cette charge ministérielle, il fallait qu'il motive par de raison. C'est sur la complicité, respectivement, de l'un, puis à cette autorité-là, disons, à ces prétendants à la charge ministérielle,
chaque fois en lui disant qu'il venait de la part de la Bible, va demander dans question a décaissé 35 000 $. Il a remis au pasteur. Comprenez que c'était pour ce... Comme nous appelons dans les jargons, c'était un pigeon facilement qu'on pouvait déplumer. Il va revenir, cette fois-ci, il s'est fait assister de quelqu'un d'autre. Et comme étant le chauffeur travaillait à côté de l'autorité et qui avait la confiance de cette dernière, jusqu'au point où c'est lui qui s'occupait pratiquement de tout ce qui était les fameux lieutenants, qui d'ailleurs à l'occasion va changer de nom, au lieu de s'appeler de son vrai nom de Kassongo. Et la deuxième type est dehors. Cette fois-ci, ayant peut-être épuisé le cercle qui était aux alentours, en fait, qui était celui de Kinshasa, ils vont utiliser l'étudiant qui, lorsqu'on les regarde, il présente un faciès plus ou moins grosso modo avec une autorité de la place, et en les faisant passer pour les jeunes frères à cette autorité-là. Et il viendra pour pouvoir apporter un message qui aura été livré d'abord, mais par les pasteurs, mais pour venir corroborer, afin de lui donner un peu plus de force dans la conviction. Et voilà comment ils ont opéré ici à Kinshasa. Ils ne vont pas s'arrêter ici. L'escroquerie va avoir la ramification jusqu'à Lubumbashi. Et de Lubumbashi, ils vont téléphoner à Kinshasa pour dire que il y avait encore une fois quelqu'un, membre de cette famille, qui était un peu fâché. Pourquoi on ne s'occupe que de moi et moi ici on me néglige, et qu'il lui fallait aussi un véhicule. Bon, cette personne-là était dans leur imaginaire un peu plus modeste, parce que pour elle ne va demander qu'une camionnette. Et la camionnette, le prix était de 17 000 $. Et le pasteur va passer, voir le monsieur, donc la victime, pour lui dire: est-ce que vous n'avez pas reçu un message de Lubumbashi? Il dit: oui, j'ai reçu un message de Lubumbashi. Il dit: alors, est-ce que vous attendez pour agir? Oui. Ah, donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, comme le pasteur l'a confirmé, donc c'est vrai. Et le monsieur va s'exécuter. Il va donner 17 500 $ que le pasteur va prendre. Et quelque temps après, un nouveau message pour dire que c'est 2500 qu'il va renvoyer à Lubumbashi. Donc, la boucle était bouclée. Celui qui était à Lubumbashi va revenir à Kinshasa ensemble avec les pasteurs. Ils vont se partager l'argent. Voilà, Excellence. Si nous avons tenu à pouvoir vous les amener, vous les présenter officiellement, notre population puisse faire très attention. Ce n'est pas la qualité d'une personne telle qu'elle se présente qui l'exonère de mauvaises pratiques. Et quand, ensuite, ce n'est pas parce qu'on parle ou on vous dit, on vous livre un message qui serait venu peut-être d'un ministre, d'un je ne sais qui, ou d'un général, que effectivement ou certainement ce message-là est véridique. Ils doivent faire extrêmement attention avec tout le monde et ainsi ne pas tomber dans les filets des escrocs de ces gens. Nous pouvons dire, Excellence, à ce niveau, que l'enquête au niveau de la police et des services est close. Nous sommes là pour solliciter votre aval pour qu'il puisse continuer au niveau des cours et tribunaux. Plus rien besoin. Merci.
Nous allons aller voir le véhicule. Oui. Nous allons aller voir le véhicule et puis on va poursuivre l'enquête au niveau de la justice. Parce que j'ai vu que pendant que vous parliez, vous bougez la tête comme pour contester. Il faut que la justice approfondisse cette enquête. Nous allons voir le véhicule. Mais je crois qu'il ne faut pas bouger la tête pour le plaisir de bouger la tête. Parce que là, vous allez faire des... Ekofuta te Oyibi Ekofuta te Ofe na filoni Nzambe azali Nzambe azali vrai Nyonso tosalaka ekofutama ezwamaka kaka awa soki osali ekozwama radio televizio lisolo oyoki yango bien moyibi na ye ememi ye lokoso ya moto na baprofesie yo okobota mapasa okobota na césarienne te baloba yo basala yo boye nyonso ezali nzoto osalaka mabe okosuka na mabe osalaka malamu opakoli na nkolo omoni bino moko radio televizio lisolo DSD J'annonce le fait de vous perdre parce que là il y a des qui ont été ah ouais on est barré radio télévision lisolo osala kamane kolo banzoko okabola mabala opomae obimadimai makambo nzambe wana azali malamu merci nkolo obimiseli biso ebilesi na kwasa yekri ya moyibi ya boye nkolo azali kobimisa liste ezali molai nakotikala kaka te bakobima nyonso liste eza molai zengaye Empereur Bakogoli Popo, de Toulouse, les grands pétroliers, Père Solange, le sol des anges. Oh, non, vas-y, Mata Mignoko, Nabo escroquerie. Prophète W, radio télévision lisolo. Yoka libonde la mwana solela Merci na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso bolandi biso tosenga kobele lisungi na nkolo nde ayeba kokamba biso Église kosambela nzambe ezali malamu nzambe azali ya solo nga bandeko nzambe azali ya solo bandeko pona nini nzambe azali ya solo nzambe azali na ye ya solo pe azali na basali na ye ya
solo. Oyo bandimeli ye na ndenge ya solo. Bazali. Oyo baye na kati na kimuyibi. Bazali. Oyo baye na kati na muyibi. Bazali. Oyo ya solo bazali. Alors bandeko oyo biso tozali koloba ya miyibi bakoyebana. Oyo ya malamu bakoyebana. Oyo ya malamu bakoyebana. Oyo ya mabe bakomonana. Yango Nzambe azali kolakisa ba oyo nyonso tu bazali ya bamiyibi. Bakobima liste za mulayi. Yonde koyo nani bamoni yote. Tango mususu fande lobi te. Ngai lokola bamoni ngai te. Nazo continue. Aha. Continue na yo. Ya deni lese ayebaki ayebaki ke ego bima. Lelo bimi. Bota lelongi ya deni lese ndenge ekomi. Elongi ya deni lese ekomi lokola mutu. Akwei na mai. Elongi ya deni lesi. Akomi lokola mutu moko mwana mawa. Nani akoyokele mawa na kati ya gouvernement politique kanambe. Yo banzaki soki okumisi yo seki biso. Nde bakotika yo. Bango bayiba me yo komeka te. Nzambe azali pe liste ezali mulayi. Alors bandeko oyo bozali kolanda biso. Desive afungoli linda ye tozali kosenga na bandeko bokota tango tokangaka mpoto eba kopasola mpoke escroquerie.
Esroquerie moyibi, hein? Merci kunana Régie Papa Nabiso Mayamba kuna bandeko obo zali kolanda biso kimoyibi efutaka. Bandeko soki botali elongi ya Denis Lesi nayebi te ndenge nini nakoki koloba. Communauté na biso, communauté congolaise ebebi na likambo ya prophétie na banzondo. Tango to banayi kokende bamumpe totikala koyoka sango akanga mama mutundoki to tata mutundoki te. Totikala koyoka sango akanga mwana mutundoki te. Malgré sango abandaki kozwa mbongo oyo tozali koloba ya mabonza. Totikala ki komona sango azosenga batu badime te. Mbongo kaka ya mabonza. Église moko ya basango etikala kokanga bandoki te. Me banda ba pasteur babima batoyo banzondo na bango ekoma na kati na église. Soki pasteur apesaka nzondo te azali faux pasteur. Bandeko na ngai ba pasteur bakomi na ba groupe ya ba 5. Soki omoni pasteur akangama kaka na batu wana bazali ba informateur na ye bapesaka ye ba masolo ya batu. Bomoni ndeko pilipili wana na sololaki na ye kutu ya na ye na kini kuna maladi bwe na bwe noko ne kutu bwe na bwe. Pasteur lera kokuta na ndeko pilipili na lolenge na yata après 1 mois 2 mois. Oh frère pilipili, Nzambe révélé ngai ba biloko belé na kati na libota na bino. Ozali vraiment na momekano malamu. Nzambe révélé ngai. Amoni na kati na famille na bino mutu moko azali maladi. Oh Seigneur, Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Nzambe yebisinga mutu moko na kati na famille na bino azali vraiment kobela, mais azali kosenga vraiment que prière makasi frère. Il faut que semble la makasi pona ndeko wana soki te azali na momekano makasi bozala kana tata leki moko boye na boye azala kotena frère moko sopani ki papa leki ngodika papa leki na bino wana bakaba ndeko ba pasteur batie mobulu ata Bible ngo bandeko batangaka basali ya kala na kati na Biblia batikala kopesa ba prophesia okanga batu bandoki te na yebi te bandeko bayebi yango baya na verset moko na kati na Bible basali ya kala to Jean akangi ndoki epai ya famille moko boye bisanga ta Matthieu akangi ndoki na famille moko boye bisanga ta Luc akangi ndoki na famille moko boye bisanga ta Timothée to Deutéronome to Abakuku to Abakuku akanga ta mutu
oboye bisangai soki bakanga tabato ah bandeko na ngai mais tozali kaka komona basali na nzambe akala bakanga bandoki te bakabola bafamille te mais basali na nzambe ya sikoyo baye kokabola bafamille kokanga bandoki tout le monde akomi kaka ndoki olota ndoto na butu ndoki osala boye ndoki communauté na biso ekabwani na ndenge ya kosakana te Congo moye ezala libéré ezali te tokomi na ba différence côté ba spiritualité côté mususu batona babenganga ndoki makambo na bango na kokipe te ata baza ko violer bango ata bazali komona pasi na kokipe te nzambe na bango akita oyo akanganga ndoki bandeko boyebi na kati na litso bato mususu batikala na badan ya bapaster atali ya binga bakanganga ndoki en tout cas makambo ya Congo oyo lokola bakanganga ndoki te nga vraiment bayebisa nzambe na bango akangisa bato bandoki aya kobundela bango ngai te nga na kozala kaka koto oyo omoni biloko wana efaiblir bato eloko wana ebimisi bana bashege na nzela eloko wana ekaboli bamabala eloko wana etie pito pale alors Denis Lesi nga naza kosenga vraiment na bandeko na prison balumba yo vraiment balumba yo okoma vraiment momi na bango en tout cas Bishop Coutinho Fernando yo zali mosali na nzambe ya solo kota na kati na prison oyebi eloko te mais en tout cas Denis Lesi oyo atiaki munoko mpe na bino en tout cas nga na kotinda bandeko nyonso na kati na prison makala akoma femme na bino bozo comprendre lo nazali kokoloba bosala sala mwete lumbe ayeba Hippolyte Kanambe atikie bandeko li na biso ezali ya kofungwama sikoyo na kolekana na kopesa bandeko maloba mpamba te moto na moto ayeba kosala commentaire na ye na émission na biso ya mpoka malelo affaire escroquerie affaire nzondo policier wana on dirait aza prophète Sodana lobby tout ce qui brille ce n'est pas l'or tous les prophéties donc ne faut pas accepter toutes les prophéties il faut examiner okomona mutu azali mutu moko ya lokumu yo moni olobi que non cet homme c'est un homme de Dieu lui il ne peut pas mentir mais tandis que olandi grandeur ya liloba na nzambe na ye mais c'est un farceur c'est un homme de Satan un serviteur de Satan il servir Satan à tout moment à chaque moment azali ko envoûter ba famille azali ko envoûter bana azali ko envoûter population mais bino bozali na ye botala lelo nzambe oyo azali nzambe ya solo alobi te jusqu'à quand moto oyo ako changer te tala pasteur azoya na kati na église aza kotia bato maboko mais kote aza na traitaki muyibi aza komenanse mutu na escroquerie ya mbongo abimi yango Denis Lesi alobaka ke non na pambwama na ndenge ya muyibi nzambe apesanga tala bakaminyo boye na boye nyonso to ezalaki escroquerie alors bandeko tala sori ya Denis Lesi lini ezali ya kofungwama ndeko na biso Eli Yoko soki ozali kolanda biso vraiment tango oyo tokomi ya kopesa maloba omeka kobwaka oyo yo mpe mpoke toyoka oyo yo soki ngai mpe esika na bungi ndeko loba te DSV ozali koloba boye te batika Denis Lesu biso tosambela mpona Denis Lesi nzambe asala afungola maningisa na kati na likolo po Denis Lesi azwa mapapu apumbwa wana nde abengami mwana na nzambe yo osungi ngai tolimbisa ye ou bien ngai mpo na ngai nalobi kolabo nyonso tu afuta masumu na ye ndeko na ngai Eli olobi nini merci mbote ndeko mbote balandi nyonso na radio totala ete biso ba peuple congolais toza ba naïf parce que ebele bakoya bakoloba ke tolimbisa ye mais mpo na ngai ezali que il faut to retenir une chose na évangile lelo oyo batu oleba établir liloba nzambe na kati ya mitema batu bazoko s'établir eux-mêmes donc ba mitie lokola bango nde banzambe kati na bato
alors là tokoloba lumbe lumbe mwete mwete ote nzamba kosala batu nyonso tu balali pongi nengo lobi c'est-à-dire aux en raison na likambo etali RDC la grande partie na koloba ete soki même combo ezoko foiré c'est parce que bandeko oyo balobi yabi nzambi c'est-à-dire mouvement ya pentecôtisme uta na États-Unis et yé na mboka na biso dans le but de nuire et puis baza na logique ya discours ya roi Léopold II ayebisaki ba belge ke batu wana il faut bo longola bango na logique ya banzambe na bango po tozalaki na nzambe tozalaki kozambela boyebisa bango heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Mais bisika Yesu alakisi na Ancien Testament ke bana Israël tango bazo kende na Kana ba beta babuma batu nyonso oyo bazali kwa occuper mabele na bango o wana pasteur congolais akoloba yango te. Pona nini? C'est parce que bazo ko se fier na ba bien matériel. Et puis Bible le dit clairement que ba serviteur na tango na suka bakozala ba amouré ya mbongo. S'il faudrait même baïba na kaya Denis les actes escroquerie et kosalema parce que chez nous c'est ça la logique. Ce qui balobi que non to kende ko bimisa ba Rwanda na mboka ba bimisi évangile ote nzamba lobaki to limbisa. Mais Bible lobi que ba sali oyo ya ouvrier à iniquité. Si toujours comme on a bango bazo ko prophétiser et ko kisamite. Mais Deutéronome 18 lobi ete ndenge nini bokoyeba ke prophétie ou te pa ya tata nzambe na tangu ya koloba yango ekokokisama tala bazalaki na oyo babengi Urim Tumum ezalaki na 12 pierres ezoko flasher okoki kozwa prophétie ndoto il faut me mango devant Urim Tumum ekoki konango ko flasher jusqu'à 11 mais ce que flasher 12 fois te donc eza fausse prophétie toboaki yango. Est-ce que c'est ce que nous les Congolais nous faisons? Non. Mon sal nanzambe moko na Amerika na kombo ya William Branham atei bandimina ya lobiete si l'Amérique est agressée moi William Branham je laisserai la prédication na kozoba arme pour na défendre mboka na ngai. Tomoni yango na 2003 biso ba itovandi kotoyo Busha ya lobie Saddam Hussein azana minduki akwatake biso na ba pasteur na ba sali bandoki na tout le monde derrière le président to mona ki ba keipe ba longoli Saddam Hussein. Pourquoi? Parce que ba intérêt ya mboka na bango ya koiba oil ezali toloba pétrole et il faut y aller aux États-Unis. Donc on les a intérêt na bango ba soutenir président na bango sans tenir compte que azalaki kokosa na ba pasteur na ba archbishop na ba berger tous derrière leur président pour la cause les juste pour na mboka na bango yango na zongi na o ya etali Yesu ayebisaki biso bien sûr que tozala na motema ya mawo mais est-ce que ba Rwandais l'air bazoko boma ba Congolais jour et nuit nous sommes à 8 millions maintenant de morts. Est-ce que bazali na Jésus na mitema na bango te po baloba ke batu etozoko boma bazape batu ya nzambe ba serviteur de Dieu bola nanga malam. Ce n'est pas que nous sommes contre vous, mais ce que nous disons est que vous endormissez le peuple congolais et nous voulons que cette situation change. Parce que na biso na motema ezali ete radio o ezoko mala Kinshasa te parce que basala ki expressement ba fouti fibre optique te potos ou internet na Kinshasa pour que tout la moussabat. Mais nous allons nous continuer à lutter, continuer à parler. Na yebi peut-être il y a pas 2 mois à tosola ki likambo ya pasteur oyazaki ya bima na mboka na bino kuna mokonzi tolini toyeba suite parce que pasteur wana tomona ki même moi si na ye ya kala pour la que ça a été au lieu ba Jésus mais ba za ba clergé ba mikotsa na mitema batu. Moi si na kala yeko défendre ye contre moi si oyo mususu ba abusaki
Donc c'est pour vous dire que chez nous, il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Il n'y a que des ouvriers des iniquités et nous devons les tuer comme les manteaux d'Akan. Tant que tu n'as pas Kana, Israël a eu moto, Mawate. Ainsi dit le Seigneur. Et Bible dit que étroite est la porte, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en auront que peu qui le trouveront. Merci beaucoup. Merci Papa Nangai Eli. En tout cas, Nzambe azala na yo pambate oyo bimisi ya motuya. Obimisi vraiment ya motuya eleki kutu oyo bateyaka na kati na l'église. Mais lelo pe bandeko boko zwa ba prédication na bino ya kitoko oyo ko changer bino mentalité mais oyo ko pesa bino bolingo bosa na bolingo ya Congo. Ndeko nanga na numéro ya téléphone ya Angleterre to pesio maloba toyoka lisusu intervention na yo. Merci. Ouais, papa Desfe, merci nga Ezatex nazobenga. Vraiment na remercier papa Oucho le Kaliboso ana na habité sur un pasteur ou bien vraiment na remercier à Lodi Loko Moko. Il n'a pas beaucoup parlé mais a épinglé babilo Moko eza motuya. Bon, avant la kenza likambo denile. Ce moni makambo yo. Oui, il y a des vrais pasteurs, il y a ba église à malamu ezali mais makambo tozo mona mikolo na communauté congolaise eza mobulu. Puisque ce qu'on fait la télévision, surtout à Abisson Angleterre, tu verras des thèmes au ezali, thèmes mobimba, tellement magama mikanda presque awesila, tout le monde a reçu des thèmes wana mikanda. Je crois que tout le monde a des thèmes kaka. Venez campagne d'évangélisation pour débloquer les blocages ceux qui de vos parents, ceux qui balia bino nanini, bla bla bla. Venez mais faut mon abatu ndenge ba sopanaka. Surtout ceux moi si kaka bota kate o boy na boy allié de vos parents. Moi bazo kanga ba mama ya batu na kisasa bandoki. Une maman ou bien papa moko a supporté yo pendant ceux qui combien d'années comme on a 25 ans, 30 ans. Sans qu'il y ait mais il faut pendant féliciter à Zandoki moko malamu. Je l'ai toujours bien à Kindoki. Est-ce que nana yo téléphone oyo tozo solo la ba ebi Kindoki yango ezandenge ni. Au moins ba mama batu bazo pinir ba mama na bango sans kotinda bambongo likolo ya ba thème wana ya ba ya nani ya ba faux pasteur to ba faux évangéliste. Tu verras ba pasteur oyo ba pesa ba thème wana o landele boye. Abala te azana yaka to fanda mais afuta tambongo ya libala tata ni to yo ba thème les blocages. Les nini tout bon. Wana en tout cas ils allaient pendant peuple congolais to fongola misu. To quelle chose na likambo ya pasteur Denis Lesi. En tout cas ceux qui ezamba la liboso oyo na pesa courage et pas Kanambe alias Kabila ezamba eza tout la liboso eza yango vraiment na ebisi à continuer à enfoncer coup deuxième tour eza la yango mulunda. Je sais qu'il y a des gens qui vont défendre ça ou ba défendre mais batona ba éviter. Batu mususu ba bela ba hypertension série ba élection. Le même Denis Lesi, Abanda Koloba, prophétie Moro Bossela, l'élection de Bolanda, il y a chiffre 3. Il a utilisé la Bible. Il a révélé chiffre 3. Il y a résurrection. Jésus était ceux qui n'a tombé. Chiffre 3. Après 3 jours, il avait Ngaï Moro na landa et na plateau de télévision na Gitsara naïe. Donc, à peine aussi, Batumusu, dans l'église, na eba longba, l'ikola, ma kambo d'élection. Lelo o famille wana bando asimbi touche likambango ezala ya solo te en tout cas Kabila courage Kanambe courage deuxième tour ezala ya ata ya ngoyi mulunda bien nini mais malheur nazoka pasi na cette famille là famille Lesi et la famille moko respectable to bien parti à kin mais ndeko na bango sala boye bazala ki wapi maintenant le peuple congolais batubaya keto kele mawa non. Il faut que nous frapper et dire, même on vive wana zo simba wana. Dans un premier temps, à simba on les sous-souter dans quelque chose, mais problème oyo ezali ya biso ba chrétien nous sommes aveuglés ndenge papa nanga utolo ba waleki. Quand vous voyez des thèmes ezanga mukila na makolo. Quand vous voyez des pasteurs comme Denis Lesi, akoya lobby mbala bosa lo bakanmi omoni nga bayini nga pona nini po président azo libéré te kuna ezaka koki osimisi prophétie ba ozanango ezaba biloko aloba nani lelo bakangi en tout cas na kozana mawana mona congolais à défendre une personne comme pasteur Denis Lesi baloba ko limbisa te Jésus era kuta ki batu na église bando saka na église il a frappé donc à Betaki donc malamu ezali ba
pesa bango vraiment bamona ke eloko ya titi aloba ke bokolela na mnoko wa mboka Rwanda basalaka ne kopu te bato batikali epesa bango mayele so balongoli mutu wana te mulongo eza mulai. Merci de suivre. Merci ndeko na ngai Tex kuna na kati na mboka Angleterre. Tozonga epa ndeko na biso les chandeliers des Congolais lésés. Topesa e toyoka nzondo na ye. Merci. Oui, boto papa na ngai desfe mbote na yo mbote na mama Solange mbote na ndeko Eli Yoko mbote pe na ndeko Utiokota na pesi balisolo pe balisolo tu mbote na sepe mingi na intervention ya bandeko mibale mais sauf que na deuxième ndeko ndeko za na mo ba remarque ya kosala intervention ezali très bien mais azo pesa biso image ya des positions donc c'est-à-dire nem ça zo yoka mawa lem mazolo ba congolais ba yoka mawa te c'est bien ndeko aye ko intervenir mais de tout le temps entre temps so ko remercier Kanambe do biloko bongo en tout cas vraiment nazara trop allergique nango ndeko place azali so azola na biso concernant opesa ye avant sa mon intervention am me connaît un peu plus que ndenge lobela ba combattant et ko sala moi bien puisque wana elobeliza ya pareko donc azanabi kaza combattant azali na souci mboka oui mais abongisa mo elobeli kaka ndepo et sala moi bien et pour na okende moi très vif na kata sujet wana papa na ngai nzamba pambola yo vraiment émission oyo ozali nde pasteur siko ya ba pasteur likambo oyo ko déranger basala nzambe mususu oyo bayebi liloba te biso tozali ko ba chrétien ya béré chrétien ya béré likambo tout okomemela ye otei il faut à se référer na Bible soki eza na Bible te akoki kondima te lobelanga ainsi dit l'Éternel. Est-ce que toi on lobaka ainsi dit l'Éternel? Tout ça la confusion te na kat na basala nzambe. Le vrai serviteur de Dieu bazali. Et alors biso tango tozokoya tosi toyebi ke mutu oyo azali mosali ya nzambe te azali mosali ya satana. Denis il est connu de tout le monde. Basakata bayebi ngana sina tuna ndeko mwa musakata ayebi sanga ndenga lelaka tanga lobaka na ye mama nzondo na lela na kisakata mama na ngai papa yo zobela nzambo zobela mama na ngai na kata kisakata po zo tena Kinshasa bato ba comprendre il y a pas bazezate Denis Lesi ayaka veiller prière na église na lupango mobo na lingwala ya basakata moko il est parvenu même à refiancer mwana wana ya basakata wana basemeki ya nani ya nani ya kaniki oyo leki ya mosengo ya Jitraf Denis Lesi asaba désordre na kata basi na kata éveillé ba veiller bana o historie wana na abandana pa bandeko na basakata wana Denis Lesi comportement ne ezali bien tant na na matete Denis Lesi se comporte très bizarre azata du sujet to ko la bosala nzambe te et entre autres eza équipe ya batu wana o lelo yo bazoya bazo bimana image de quoi basala nzambe. C'est que nous devons dire à nos mamans parce que papa bazara makasi ba yeba ko éveiller na makambo mususu ba maman na biso ba ko tsa makambo ebele na ba erreur ba kolo ba soutenir radio awa non dimanche okokende mbangu na église oke ko pesa dîme mais dîme yo ko pesa lem su mosala nzambe wana ndenge moko lokola Denis Lesi musane olongola bana batu ba sous-vêtements bolimbisa musane kolongola bana batu ba na ba délivrance ya lokuta alors ke bande ko place bazoko bundela baza koloba mungongo ezoko kauka machine ezako beba contribution ezalité bande ko ya lolenge wana ta bakangi pasteur Coutinho Fernando basali ba bloc ya lolenge na lolenge eloko sali ngai pasi ba combattant pesu ya Belgique bazwaki so kankeza o to noté ba combattant sage et nani ba combattant intelligent ba mo sam sa pas après na soka ba ndiko seka ça sont des bêtises ba kankeza on ba bomisi ba te belé ba kankeza na mo to boni bafundi Coutinho Fernando de sujet ya pasteur yo raisonner que pasteur a fundi pasteur mais côté politique
Mais comment nous mboko tozo bomango biso moko ndenge ezali boye ngana kosenga na biso ba congolais nous devons restaurer mambuya nani ya église il faut faire une révolution za rendre ba chrétien béré ba okota ba chrétien béré faut bazatina ba église ba chrétien béré za lokwa neti ba combattant nde bazalaki ce passé la terre kuta ba telemi ba lobi yango te tout ça peut combat na kata église na sens ya bana oyo ba ebi lo banza ce passé za mama lokuta ba kotelier ba kitisi yende ba musulman ba sala. Ces histoires là vont changer le Congo. Bato se s'approprier le titre. Comme on se proclamer pasteur. Au moins mutu auti na Kinshasa a commis un wakoto évangéliste. Évangéliste on comment passer moi na Iran ou bien na Suède. Aéropambo le consacré. Mais ces histoires là ne se passent pas. Et qu'on colle na mutute. Bazanga batata. Il obanza mena na teya kibango. Lelo o makamto solo belaye. Ete bato lo côté. Ba o basa basala nzambe ya solo ba yeba une chose. Nzamba lobi bien ke boye na mukola suka bokoyeba. Ba o basa ila ngana bo basa ila ngate. Mais si un serviteur qui viendra défendre même ata muto lo ndenge boye, c'est un faux serviteur aussi. Puisque différence bani ko sama entre basali ya solo na basali ya lokuta. Dites-vous que tout ce que ozobima à travers basala nzambe moko bo songolo nzambe mtalo a panza bango libanda. Et alors lokola nzambe osaba œuvre ne ya ko dénoncer bango. Puisque bino na Congo batu balingi ko dénoncer ba collaborer. Na Congo balingi ko dénoncer te ba basaba rwandais. Nzambe balingi ko dénoncer basala nzambe lokuta. Et ça déjà pas mon pour na combat na biso. Puisque combat na biso za fragiliser partie na bango. Bande que belé na kata révolution, vous ne verrez jamais en Israël. O yakala na tangu ya Josué tangu Moïse. Tangu baza na kata bitumba. Bazo bonde la kaka po na bitumba. Mais lelo yo pasteur azoya okuno ministère de prospérité, okuno ministère de délivrance, okuno ministère de mariage et famille, ba titre ba passer ba mo pesa. Elo zo boma bango nde ba titre. Pasteur alinga sa politique. Pasteur alinga ba benge mopao. Pasteur apakola mbi. Pasteur akomaka mutu akomi ko corriger nzambe na makamutu. Pasteur akolata biato moli sapato na ota lokola ba délivrance ba biloko muke ba présentation ba spectacle. Et ni ko lo bateke po ba yeba ke yo sambela ka bien fo lo bakalanga. Ce sont des choses que o biso photo ya to comprendre makamango na niveau ni ezokendele. Nous n'avons plus le temps yakoya to ça distrait. Il ne viendra jamais un serviteur. Oyo azobonde la pona mboka na yete. Nakat na Congo wana moi je dis une chose. Si nous arrivons à récupérer le Congo, beaucoup des églises il faudra bakanga. Il faut bakanga vraiment baskanga. Il faut tout ça la bango ndenge yeso sala ki ba pasteur nani basala nzambe mso lo kuto ba ko teka bilo na kata église. Bango ba ko teka ba kisi na bango na kata na ba église. Tout ba politicien wana bango basala ba mando na banini tout basala sima na bango basimba banzo na bango ba politicien ba kene pa na bango bazo sakola po na bango bazo pesa bango ba tisi okeno bonga na ba bureau. Mais ces histoires là ezali vie au vie nani ezali au vie de tous. Ba tout bazo ye bango na Congo. Mais bato alingo comprendre ngote. Passer la godepsa mona moi sike avant la salle de délivrance nzamba yozo kozo botate nzamba yebisinga il faut tout ça là dans le mystère ya Eli. Il faut là la ngana matalikolo na yo. Ce sont des histoires qui s'utilisent pour na benda bandeko basi. Et puis les bandeko na biso basi biso pe photo bonde rapport na bango to e sous bango bala muka. Bandeko na biso basi même awa bazali awa. Bazo mo bala pour na mbongo ya bana mais bazo ke na ko enrichir ba pasteur. Ito un peu que olati si papa décider malamu. Na mbongo ya bana na ye. E ko changer nini? Papa décider zo ta 100 € na mbongo bana ko changer nini? Mais on soit dit moko pesa pasteur. Pasteur ango azali père spirituel na yote. Oyo kuta ine na nzela. So na ebite soki okatani e papa na biso. Merci. Nabanzi ndeko na biso azalaki na maloba azali koyoka na lisusu te. Azui mwa nkokoso. Nabanzi bandeko esika o tozali koloba likambu ya Denis Lesi oyo ezali likambu moko o tozali koloba
ngai pona ngai naza kosenga na bato nyonso tu oyo bazali na prison makala bomweta mwete ye lumbe ye azali na elongi oyo bapakola bambi bapaster abescro aza lokola nzelekete na bino aye Hippolyte Kanambe atiki ye alashe ye po alakisi bakongole ete biso koto tozali koyiba makambo bino boza kosala biso pe toza kosala mais ya biso bokokanga biso te ya bino nde tokokanga bino wana ezali correction oyo bango bazali kosala ndeko na numéro ya telefone ndeko na nga mabanza na pesi yo maloba. Merci bien sûr au sera maloba Fenza. Est-ce que vous auriez grand malam nakimi anyo surtout. OK. Merci on peut sera maloba vraiment. Na CP une émission oyo makasi nous tiango et surtout na CP na papa Eli ya otukoleka. Papa na sage à l'objet que nous comme tout ya Fenza enseigner na bato. Un exemple peu si il y a pasteur Moralman a nyonga momi moko boye ali ex na ye koko telai donc parole de Dieu comment parole de Dieu c'est comment parole des hommes. Les hommes à tout point na mboka la biso à Congo parce que le pasteur oyo ce sont des escrocs et le pasteur apôtre baza des escrocs parce que dim les hommes à Kamou il y a congolais parce que tant pour à ce prochain Thessaloniciens, à prochain Congolais, à prochain Thessaloniciens, à prochain Colossiens. Donc 10 mes Congolais, 10 et ça il y a les Lévites. Est-ce que Congo va les Lévites et puis les Lévites en nos 10 mana. Bah non peut ça va bola. Est-ce que le Congo va passer à ça va bola? Les locaux vont passer comme ça. Na la Sali TV, na la Kumbaraka boy, na na Kina Zalaka boy. Tel niveau à passer. Non, on peut cet exemple. Nana passé tout ça, nous sommes morts à foutre à 1000 €. Nous sommes là en église. Et donc, la fin du mois, nous avons ça qu'il y a 100 €. Donc, la fin du mois passé, nous avons 1100 €, nous avons 900 €. Donc, c'est pas normal. Hein? Et c'est normal, tout. Nous sommes la monnaie liboma. Pour voir la Bible, bah, ça a coûté 10 000. Bamindele bakenda ko église biso ba congolais ba ganaye so mona ba église et avant le bal comme Denis na ko terminer sur mobile kala Londres plus de 400 pasteurs autoyé bi ba le TV côté ya de jamais tout monde comme pasteur congolais a té makamamboka jamais kaka makambu ya mbongo ministre wa benga au David Cameron à ce qu'il doit s'y depuis déjà année passée au Baïké, à ce que le gars en Londres, votre seul raté va faire 60 livres par week, par semaine, avec un autre cassé va bien quoi la politique qui fainéantisme et ça va africain pour babanda ko sala et va passer rebelle le roi zabe escroc ba malin ba banda déjà ko senga ba tu ba mbongo o contribution ya boy o contribution to so malu pa to so église vraiment bandeko to bosa contribution au sommet église et nous en a comme nani peuple congolais peuple soba to so le intérêt awa mais il y a des bateaux au pesa ba mbongo ba 1000 et comment tu na niveau comment pesa ba RIB ou bien relevé d'identité bancaire donc au petit carte crédit na ba benda mbongo directement so comme na mwamba mo so tiki 100 ba mo fekindi et papa mo ko témoigner sur moi ça vrai. Papa a na bana mikolo ba moni papa na salaka a kenda na église ba pesa ka bon pour à vivre ba sombele voiture bien sika papa salaka ba déplacement nous quand papa kenda na église ba benda ka bon na ndinga carte et papa bandi ko kende église na église ti jour so lembe ko ate parce que makuli comme ko senga te mamuke pasteur a bengi papa na lobi na ye papa faut pesa mbongo ndenge nini pour banque biti poto papa habité dans le promo qui abi il faut respecter ma kamanzambe papa abi naza mbongo te siko na dépenser ma kamususu abi loko dépenser ma kamususu nazo kango voiture wana tala ma kamususu likalon pasteur ayo kanga mundi voiture
les collègues ça fait mon par mois. Dans ce cas, moi, commis aux escroqueries, exploitation homme par homme. Hein? Bopesara, ma bonde. Mbonga, il faut bien vous contribuer. Mbonga guitare d'église, il faut vous contribuer. Oh, mbonga micro d'église, il faut vous contribuer. Mais si vous contribuez, c'est pas normal. Tout le monde a passé à la Londres. Azui a fait ma balle à ceux qui 50 ans, mais mi bango ceux qui na Irlande va veiller pendant une semaine. Nous, il va va déserter. Comment ça fait du monde qui est au ticket qui ne veillait? Non, tout le monde, vraiment, sauf de la communauté congolaise. Il y a un autre nom, son frère, n'a Roger Bongo, son nom, que peuple ou a maudit. Peuple oyo, a maudit. Selon la Kira, il y a des milliers sans le barrage, non? Nous, tout le barrage toujours. Et l'eau va peut me passer qui est mon thème. Donc, yé, Kanamba na master te na Congo. Master na écoute quand maman qui me tape c'est moi baba le faire akata eki moi la lichette. Ala na master te. Ndenga de so moi tout le braque. Rwanda zo ko ibakanga te. Mais bino ba congolais, est-ce que ça 100 000 à pamba pour le bloc là c'est une valeur de 100 000. Bon moi je lui passe à la canation là. Aote ko 1 milliard yom de raté 1 milliard de la zula ngwapi. Ozo moi yo ce que 100 000 à pamba. De si bien fait pour toi. Au moins la prison mai obichoko esimba pena mai bien. Ce qu'on a prison mai wana zate. To mona posona ba o nero bima o koma posa ba lo welo nga kofinde koma. Donc oko kemba donc vous le système. Non senga no ba jowana penda wa puso vous faire pena système kwa bingako TGD ndinga za na shido kachi wana TGD wana amona pena biblo ko na doki to abando vana pena bu mo musombo bimie kotoko yeba pena kino mbali bazalaka bo nyonge tunza bonga pena ce qui a kufi akende pa nga collabo sur la kufi akei etali nga ikutute et nazo le bagara vo bino mutu ozo ya maba ki zemina pour filmer bozo ko stika la bino betra maboko net fiche bango zo ba et ça il a plaisir de la moni ki zemina boy eza marato vraiment bato bazana pitié na bisoté donc ce que beaucoup kufa donc délai nazo ki na so rodai a des bons temps c'est merci de ce monsieur qui tourne na. Merci.